Vérité marquée c'est Niki, grâce c'est grâce. Vérité marquée c'est... bande kowana swaza banzela to sakisa bango to lakisa bango musique baye bakobeta koyemba guitare piano baye bape kokoma kotanga peut-être lobi na libanda bakokosa na difficulté na miso mais akokozala te kanya na loza nde tozomona makambo na Paris nde tozomona makambo na Europe to passer par là na monde lelo ne mokile sa puisque lelo eza ba ordinateur à braille lelo eza ba téléphone à braille tozosalela ezo permettre biso to sur la WhatsApp na maman vérité marquée to la communication parce que toza posa ba ndeko nyonso wana bakoma ba capacité wana ya projet na biso toye centre de formation en tout cas boire pour biso la condition na biso no mapona ko bima eza un problème ke eza problème te ne na auto loba à part biso misato toza ba ndeko mususu et c'est parce que photos à la scimatiste c'est malabisho et tous à peine na orchestre malgré tout aux amis ni penate et ça là qu'on soit pas bestrima organiser sur les bestrima bien pas moyen de transport na biso ouais on permettre biso tout ça ça là qui to bona ba condition biso peut-être alimentaire oui c'est comme là. Voilà, merci beaucoup mes très chers amis internet, abonnez tout, il y a VMAK TV comme il y a Saute Mouton TV, sans oublier JNZ News TV. Vraiment la paix, bonjour, bonsoir, na partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. Sans oublier shalom à tous les chrétiens du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur dans nos vies. Vraiment, pembote na bana na nzambe nyonso bikela nyonso ya tata et kokoza la peine bande ko na ya kimbangiste bande ko catholique bande ko ba musulman vraiment partout dans le monde. Topé Sibino merci. Yabino yo votre humble présentatrice Maman Vérité marquée c'est Niki la polyvalente 4 fois maman venir que bakopé ça nzambe raison. Tous en émission na biso ya 100% bon nzambe l'honneur et la gloire. D'autre part, ma commune notre Dieu, il siège au milieu des louanges et l'adoration. Prévané na plateau na biso ya lelo, toyambi bato bazana secret ya kotombola nzambe ya lola, bazana secret ya ko célébrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment na yambeli bino lelo, notre frère Oyaza, chantre de l'Éternel. Frère Arnardo, on a ngamba na biso kuna ya Congo RDC, pe na ngamba bato ya langi ya lopoto tolobaka Arnold. Et bongo na ngamba na biso ya Angola tolobaka Arnardo. Sans oublier na langi na biso pe toko sanate bon dia, bonne tarde, bonne nuit. Ça dépend de l'air au bino kolandela émission na biso. Sans plus tarder, plutôt maman vérité albakebele sera bato loba cop na ye angoyo. Nazo panza déjà tableau. Na présenté invité dans la mairie comme on s'en a dit na bapoyo ya VMAK TV émission oyo ezapena pona bino na Paris papa vata papa ya motema malamu oya sunga atalate papa vata bambote belé ya papa basaula Paris ne tombera jamais musala yango yo bato yo lukaka bango yo ngana ina bango Tété Thérèse la maman de princesse Vanny na kati allemande Berlin ne tombera jamais moi soit motema malamu bandeko yo lukaka au porter pierre bango yo nazana bango mbuta mashaka do na kati Paris mbuta mashaka do na kati Paris cheval bambote belé et bon pour na minute na Emma Nkololo Emma Kololo bambote yango yo wana na sima caméra John et Panzela biso tableau na présenté ba invité na nga mais avant tout tolobi notre Dieu Aza début Aza fin
Aza Alpha, Emmanuel, P, Omega, Wana, nazo présenté l'invité Nanga, Shalom, Papa Nanga. Shalom. Vraiment, naza les sengo, ya comme on a vu dans plateau, il y avait ma TV, et pourquoi pas il y a Sotu Mouton TV, ça s'appelle Goyamba Bino. Boye, il m'a la boudé, tout le bar en français, soyez le bienvenu. Dans portugais, tout le bar, c'est jamais bienvenu. Ok, merci beaucoup. Avant de banda na osepela, toto molanga nzambe pona ko fongola. Piste na biso comme émission na biso, to fongola plateau na biso. Avantage. L'éternel Dieu des armées, l'homme de 33 ans, le vainqueur du tombeau, le Dieu qui dit aimons et les choses s'accomplissent dans nos vies, le tout est possible, le réalisateur de toutes choses. Attention, non, le bateau qu'on a débordé, qu'on a bossé dans l'émission, et ça n'a minute. Vraiment, tu as déjà ma solo nabiso, émission nabiso, avant de banda bandeko, bozo nabiso, donc tozo transpirer. Mboka na biso boyebika tozana ngola chaleur moi makasi ezo supporter air conditionnel ezo supporter ACT climatiseur ventilateur pour tout tika na yo donc bo consommer biso ka boye toi na choix te bo mesa na biso to kaka frère Arnaldo boni santé na en tout cas za mazoba te kana na mona biso nanga mona biso que tout va bien l'éternel Dieu des armées a renouvelé bonté na vraiment na sepeli komona yo mbalebeli na landa ko kaka na l'église nazomona kaka place ozo yembela nzambe ozo tombola nzambe akanga bien lisusu ya koleka lelo na plateau na biso frère Arnaldo avant to banda masolo na biso ozo promettre na bato nyos bazolanda yo nini s'attendre nini na masolo to sola lelo. Merci beaucoup na bandeko bazolanda biso partout na mokili mobimba Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie, Congo, Luanda, partout. Toujours promettre bino bozela et le quoi madame to memeli bino masolo na biso eza par rapport à ba projet o tozana mo ya moto memeli bino na lokola lelo. Ok, merci beaucoup. Tout le monde est en train de dire moi c'est père mobile oza na ba frère na biso pe bazawana na ko pesa maloba et pas frère na biso aza na ngambo na mo susu kuna à se présenter papa kombo na yo. Ok, maman na kombo na frère Jado. Ok, frère Jado, Randé, Tolobana, Combo, Kuna. Frère Jado, rapaz à chantre de l'éternel. Nanga, bon, sous na moni, lenge, mobali, baninga, puna, belenge, bazo, kolokar, batunanzela, et dan, et voti mata, mais yo et ça, na kata propos. Donc, c'est présenté dans le bosso. Dans Combo Nangeza, frère Sajidi, Oezoloba,
La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Ça, j'ai dit. Merci beaucoup, frère Arnaldo. Namondo Moyembi Natata, Ozobeta P synthétiseur, et Banda Kindengenini. Frère Arnaldo, pour te sauter l'étape, où tu wapi. Obimeli la famille. Merci beaucoup. Toti Musika, histoire des amours belé, histoire pénèse belé, l'église. Ma maman, tout le monde dans la famille, les famille chrétienne. Maman, papa, bazaki, diacre, dans l'église, dans le somi, protestant. Ils sont en train de bien bayeba, bayera, et à baouti pena kuna. Dès qu'on a une place pour bandela qui va musique na biso, à niveau non de la chorale. Oui. C'est pour ça que toqué dans le centre de formation, oui, pour la musique na biso, plutôt comme autozalé. Ok, merci beaucoup. On est à qui na banini? Zalaki pena moi kalamakasi, ba série to bandaki dans l'église. Ezaki ba 90 et quelques, si tu es comme à 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, style colo, on a parti à 2010, non 2010, tu vas dire ma formation de l'histoire de la musique. On a quand l'église Yeba. Et on a si quoi, l'église Yeba, on a tout bandé qui n'a pas 2007, 6, 8. On a la formation de l'Institut national des arts, on a INA. Ok, merci beaucoup, frère Anna. On a une question qui est à la Moukimingi. Tout le monde a FND et Loba pour tout habiter ma bateau bazali banda pour tous en approcher ya appui wana trop wana na une question na biso des amours poussé mais ba F na biso ko ennemi biso lelo ya monde et Loba. Frère Arnaud de Limbisa pour la curiosité ma vérité ça trop curieuse. Frère Arnaud de marié père de combien d'enfants? Ça marié mais Nazara moi na mon kona. Ok, proposante c'est pas ça déjà. Proposante Azali. Pesa une moto qui s'est casée à sur la biso. Toujours pesa maman Chancel moto qui s'est casée et l'on a moi. Ok, maman Chancel ba gros bisous na yo. Frère Arnaldo, na lina yeba kaka pe bato bazolanda biso, misala eza ebele okokai kosala na vie, na lina toucher na sur l'infirmité na yo te na kata yo moko olobela biso po ekozala mieux yo moko expliquer na bato. Misala eza ebele na domaine ya infirmité na yo eza na bato balingaka mingi ya telemi na point azosenga na embongo, aza na banzele pe nyonso aza na compassion ya bato wana asesantaka vraiment mawa po a offrir yo apesa yo eloko. Et l'autre nino et même qui on a musique. Même na musique, yambo na koma wana ena bando kola, na bando sepela na mi na médecine. Ok. Ena bando kola na bando sepela mi na médecine. Si à partir à âge il y a 12 ans, non 13 ans, 14 ans. Nenge na kutana na sida oya misu problème en visuel ko banda à partir de 12 ans à 12 ans 13 ans ok à partir de 14 ans et c'est gravé ok yeah wano miyebela ki déjà musique avant circonstance miyebela ki musique ité wana nazali kotanga na primaire nde to ba base na mola oui makambo ba no linga ngo mais ne ba ke un jour na kuma musicien ezali kaka na niveau ya mécanicien. Na mon soulevé point mon vraiment c'est très choquant même quand maman vérité maquillée c'est salingai passe makasi na âge de 12 ans il y a 13 ans au contraire que na circonstance où il y a misu et kufayo ezali kaka nini ezalaki kaka dans le vide ou bien bataki loko moko na misu et même que misu et kende na niveau et comme na niveau ezalaki tokolo ba brisque ezalaki loko brisque et salamaki nini na uta kobeta bale eza pena sola de moko za pasuma biso ka de bondelaka oui mo lile kotaki oui Touta kobeta bale na baninga ndezalaka kobeta na balolinga mingi koyamba. Parce qu'on a zaki gardien koyamba mingi wana tia ko riveke joueur mo abetaka bale tina zoyamba boyaka na zelo. Zelo eko kota la miso. Boto mona ka normal ndezala to mesa ba zelo tena o maye. Oui. Bon na koma na ndako ndeto sisi bale ozomi na ndako okoma na ndako pe maka ndezala mo ipe magazi na pe malala la moke. Il y a une crise, oh là là, hôpital, histoire de l'hôpital, hôpital,
na susuki boye naza na hôpital soit parti wana komeka komona flou ena komona flou wana badocteur babino peut-être ndenge auti kokwea kaka kodisma ya boye peut-être na kolampana bavertige nde esale bongo bon libota mpe ekumbamaki na bongo kaka te komiki okomoke baklasse mai naokokosu komona tabio te fo komokosa na mwa liboso tolandeli bahôpital tosali bango nyonso baeglise mosusu tokende ebele ya mineni wana oyo binonso oyebi na congo tie konteseke esimbi te totike volonté sala bahôpital ya mineni nyonso tokoma mais nzambe apermetaki te atiki biso tozala vraiment mettre ya temps et ya circonstance ye ka totombola ba circonstance nyonso frère Arnaldo aza en vie ma defa bato yo botama na bango lelo baza te si bakombo ka etikali si bakufa bakenda lilita donc biso totombola nzambe po alobaki na ba circonstance nyonso ye ka to mérité gloire à lui pourquoi a permettre ki yango frère Arnaldo na musalo zo sala ya koyemba déjà album ezali tozo sala koyemba toza na album tozo préparé mais toza na single. OK, titre na mwezani des vagas avant Chega malembe tokokoma. Oui. OK, déjà single déjà préparé. Clip nango déjà toza pena na clip te album pena esili te toza déjà single kana na toloba. Donc quelque chose toza pena ya posa nyonso za 10 ça. Oui. Mais on a gravé na na mito toza na 4. Mais ce que vous avez dit, vous avez fait pour préparer l'album, c'est facile. Et dans mon année, vous avez commencé à faire un single, à l'ensemble déjà. À partir de single, vous avez dit que papa Vata, président Vata, vous avez single, vous avez ya papa ba saoula na para ko ka single la bi up na fona ta maboko mbuta mashaka do pazawana jeune wa motema malamu akoyo ko habiter fona ta maboko mais pourquoi pas on lancer na single on a ko 4 DJ zebele on lancer eza problème te na mincho so ezake batu ba ya ko biso bazato la sango oui ba eza facile to kozela ka te 10 wana même 4 to maximum ko to grave on yoso après on voit qu'il na biso eza problème te. OK, mais single nango bosali dans le bagage album on ndenge bezo préparer pour ça nango 4 chants déjà et ça déjà pronto à cabo. Boza na sponsor, producteur moko aza déjà ou bien bozo sala nyonso na sango luza kuna makasi na bino. Bozo sala pera nyonso na makasi na biso moko na mincho tozata na pui moko te. Sponsor mota za wana ki ko ezaki azo apoya biso. Donc appuyer en français balobaka aza wana te pona ko appuyer biso eza pété na moto o ezaki aza pembe na biso neti apoya biso na gravation to na ba transport net ko pesa ba musicien pour to compléter to kana comité na mozo mona boye. Merci beaucoup. Toyoki ke single les a déjà prêt. N'habitez ce qui beaucoup permettre biso to yoka wana. Ce qui single te même chambre qu'on a 4 déjà déjà pour bon maman. To yoka na 4 wana après to ko évoluer na biso. Ah, problème était
Vraiment na yembi ya bokasi ko ya papa basalo makambi lukayango na toki na za obligé otoka po zembo vraiment ba ange na lola ba lobi lisusu ozana et pas ya le créateur notre Seigneur Jésus-Christ le sauveur de l'humanité oyaza l'unique Dieu et le sauveur de l'humanité vraiment kolo akumama frère Arnaldo salaye yesoyo ils ont un message nini pour mutayo ki ka salaye to message na ka yesu salaye yesoyo lokola tokutani kolo eza bongo no lokola tokutani lelo salaye lokomoko lokola salaye lokomoko pour inspiration na wapi pas Jacob tout a dit il faut vivre dans échanger et c'est un message et par exemple par rapport à circonstances presque bazem bobelé dans un album les a par rapport à réalité vie to ba réalité na passé nango oui on moni be inspiration oyo na bana ga boye nzambe inspiré nga na saka nzambe ndingo to sala ba mususu na osala ngate on a dit Nathalie Fabro a perte de sang. Ok. Nathalie, oh, Azaki n'a conquis 18 ans. 18 ans. Azaki 38 ans, les babétés ça. Vraiment. On ne sait pas coûter la kinae, parce qu'il y a une solution. Et bon, on a son a coûté un bon les gars. Ok. Et c'est ce qu'on les gars. Ça est le moment. Ok. Zambé na biso aleka jamais partout bande ko leka bileme bando tikala aleka inapercité alobi nani ya belela ye ebongo apesa bianote nani aluka ye ebongo amona ye te vraiment nzambe azolokumu loyembo oyo lobi tomona ba résultat nango frère Arnaldo namono zoyemba sous la puissance du Saint-Esprit Mouya Molimo Santo et Yembe Sibino vraiment et affecté ngapé. Bon mon Saint-Esprit dans moi kita qui na chambre haute pas moi ne sais pas qui mino kwa sika. Mino kwa sika kita qui. Donc oui et puis bato ba yoka ki ba mo libanda monoko
besoin de cette interprétation na tribu parce qu'on comprendre les bateaux bazolo bani kambala moko batunso ba okama mo faire des bateaux yemba c'est ka yemba na bango quand ndé bazo yemba ndenga pe na yembi yango donc c'est la puissance du Saint-Esprit, la connexion et ça le la beauté ya Marina Elisabeth basema s'est bougé et ça plus comme connexion. Frère Arnaldo, oso penser ni na vie na yo na salon sala. Pour vous soyez pardon, ali ka bon soyez ba na jusqu'à ce que Jésus-Christ a voyé enlèvement to za nous soit enlevé. Nous sommes na soyez pas qu'on a édifié bateau. Na nzalo yebo na nga bateau ba bongo la mitema. Mais na kati na koyeba ope na zaka na likanisi moko ko un jour. Na yebité quel projet au frère Arnaldo azanango par rapport à F au niveau ça. Merci pour la question. Biso koyema na biso premièrement les années pour tout la saké mwanzambe. Amen. Les années pour tout la saké mwanzambe dans le sens que pourquoi ba difficulté tous années ba handicap tous années koyema ko beta boye eza prédication moko makasi. OK. Ils ont modifié, ils ont édifié, ils ont formé, ils ont informé. Oui oui. Ils ont formé ba nyonso ba mon apena ba peut-être Banzema grâce à Nzambe était même à travers biso bamona grâce bamona ke Nzambe mo eza palpable. Amen. Bamona ke Nzambe mo eza palpable. À part wana normalement tozo yemba puisque eza ba pasteur Nzambe gloire à Dieu le loba TikTok yé ba réseaux sociaux moi mingi ba pasteur sope maloba mo qui est partout. Amen. Ba maloba mususu eza ki oboma ma église na grâce à pesi biso tozo luka toté abato. Par rapport à Banzem Tozé, à part citation d'Anga. Et ça, on soupe à côté aux situations dans ma salle et là. Sur place à ça, ceux qui ont découragé mon robot. Et après, quand partout dans le monde, et vous édifiez. Amen. Et on se retrouve à ça, pour ça, auto panzamo, mon kilmobi, mané, bibelobi, beaucoup de ça, mon kilmobi, ma discipline. À travers le canal Platon, on a bisopé, et ça déjà, mon corps déjà à Panzana. Vraiment, na zoa Sirebino, na sous-émission, numéro de téléphone, et Zalawana, na banque de l'écran. Batu bakobenga frère Arnaldo naza trop sir na musala na salaka pongamo na sepe na musala mo makasi ya makasi siko bozo na projet mon côté omoni mais bato mbongo pata yo maboko asunga yo faut memele projet moto alinga sunga moto atalaka projet ni moto azako projet ni nozanango pour na musala ozo sala j'ai el boso tokoloba boye tozala posa bande boa pebiso oui Tobima. Oui. Tobima pour na musala oyo panzana ekende partout. OK. Banzembo oyo ba gravation na et si la bien tout ça ba clip yango tozana pour ça ba plus ko tozana pour ça. À part wana projet na makasi mususu ezali. Lelo tozomona ba ndeke belé na nzela bazo singa ba bongo baza ba difficulté ba oui mais sous ezomona te le frère Arnaldo mais a trouvé quoi na yimo ko passer asina ba bongo tandis que biso pe tozali ndenge mona bango mais nzamba sali biso grâce lelo tozobeta tozoyemba tozo pesa pe ba formation toza capacité puisque à part l'écriture normale oyo mama vérité tangaka nga pe na yebi yango mais donc la vision na ça sur la capacité otanga moté na ke kotanga na yekoli écriture braille ou aveugle nyonso basalelaka lelo tozomona même na ba kiso eza importé tozomona ba écriture wana eza tozomona bambongo na biso même na niveau ba kwanza ozomona écriture wana eza na bona mona madodo moko boye eza déjà écriture oyo aveugle yango ce que zo permettre biso que tozala posa lelo tozosala moi quelque chose to gagner lipa ce que tozala posa pe bande kwa lelo bakandala lipa olie basena na nzela puisque oza na misu te oza na difficulté te soki otangi te toza na formation moko te okozalaka différent na bato bazala mwa formation to na bao batangi c'est ça yango soko biso projet na biso eza bandeko wana so baza banzela tosangisa bango tolakisa bango musique bayeba kobeta koyemba guitare piano bayeba mpe kokoma kotanga peut-être lobi na libanda bakokosa na difficulté na miso mais akokozala te kanya na loza nde tozomona makambo na Paris nde tozomona makambo na Europe to passer par là na monde lelo nde mokili esala puisque lelo eza baordinateur ya braille
Les lots à téléphone à bras, tous ça là. Ils ont permettre biso tout sur la WhatsApp na maman vérité manquer sur la communication. Parce que nous avons ça des cognos soana, pas comment la capacité wana. Il y a un projet la biso toyé centre de formation en tout cas voir pour biso. Centre de formation tout sur ma paix bande ko baza difficulté. Tout ça va on peut dans orchestre, tout mon travail na bango puisque every panzana nous sommes à prendre le comment nzambe. Amen. C'est pour centre de formation rapport à handicap local bino tout ezaka pour na mutu nyonso ataza na misu na ya zomona azape na posa apprendre clavier boya beta santé azape na posa ayekola koyemba koma badora nzambe ko etana nzambe ninga asalike nazale neta o ndenge mo kalingaki grâce au nazana mo nangina sunga pe bandeko o bazokelela ko la ngai bandeko pe baza pour la vision mais centre déjà tozana mo ezana bandeko neti azoyo ko la piano frère Sageda azoyo ko la piano mais na centre na biso mais aza problème ma vision te on a toza pe na bandeko ezake baza na problème ma vision te mais base na nza makasi na sunga pe bandeko na biso wana oyo baza na handicap mais ça pour na mutu nyonso. Mais est-ce que droit mon côté dans centre droit d'inscription, droit au ça par mois et ça n'est pas ça. Normalement inscription ezali ne débit non boye inscription ezali 1000 kwanza. Ah 1000 kwanza mais ça mon abolium. Ça mon abolium. Mon abikate. Kasi biso pe nkile suni biso mwanda biso pe toza poto to sungana ba de oui. Pour nous tozo ça déjà aide ya bato. Yango sikoyo tozo luka sikoyo biso pe to sungana ba ndeko oyo za ba baza pe na ba difficulté na. Tozo sunga mana 1000 kwanza inscription au foot des alentours 5000 kwanza. Au foot des 5000 mais ba ndeko oyo baza na problème à vision bango bazo foot le côté. Wana totseli kaka bandeko oyo déjà bamona na bango o baza capacité ko luka mbongo bango ni bazo futa mais ndeko nyonso oyo aza problème à vision ye mo afuta nano ezate puisque naza pour ça transmettre aux zakati na pa na bango. Une question sur le pays maintenant nous avons fait des consultations azawana ba oyo za ba figurante baza pe na makambo ba koki koloba adresse ya centre déjà ezawapi tozana Kalemba Doge na retunda wana ka Kalemba Doge zela wekenda 11 oui zela wekenda 11 na parage kwa mkula ngol na parage kwa mkula ngol la référence za Areyo na bien na sika wana place oyo biso tozali frère Arnaldo ngati na tunu ba question boye nzembo zo matanga kana motema lokola to kutani lelo te nzembo yo boyo kanga na oyemba mwa tuka bomona ba betena ebimite benga na oyemba yemba. Merci beaucoup notre frère na bosa ni kombo ya papa na biso frère Jado na mongi ope na kati awa musala musique obandaki no yango monika ke frère Arnaldo pazali to sangana kaka to obandika ngamonde bozana ye. Merci maman. Pour la musique, les acquis pour Unai, nous avons koyemba na groupe choral. L'église ni. Nous avons dirigeant il y a groupe choral. Wana l'église ni. Na église ka Pentecote. Mais na bana église na biso bishoni. Ti bebe na église ya Pentecote. O église na kendaka déjà dans la raté. Après baye ko inviter ngai, après na kotika appel bele na église wana, na bon diriger groupe choral na église. Ok, personne au pasteur Nombote pour Zolanda biso. Merci papa nanga ya mlimo prophète Ezekiel. Sauf que quand on a trouvé un beau tébélé, on a mangé nos alliés awa pour nous faire ça. Na lingeka frère atali sabiso kaza mais chisede qui était azana orchi. Merci beaucoup. C'est bon et ça kundingi tamoye. Ngai ko avete mama ngai pona ko yemla nzambe na mona nzamba sala ngai likamsi ya mingi. Amen. Sama likamsi ya mingi. Amen. Ninga pa ndo la sikolo awa. Ngapi na kana difficulté ya miss. Na bien. Akita bien. Mais a partir de mboka na bisine boliga ka bagere ndenge kana mboka awa tunefa ku ya lisu. Tokoila na bombi na kata ndako penda kunyoso epanzani donc soki na lavi vale lo peda bonza mama. Bonza mama yanga vale lo soki bomote mbele ngi na rati. Yangwana na mona ka tenzango wana na boko tika ete funa kumsa ka lelo. Après tango yeko fana ma na tanwana tanto koila ka bombi
Donc on a 6 ans. Oui. On a 6 ans. Donc on a moins que des ans. Mais 10 ans mais go sunga na traitement n'est comme moins bien bien na comment bien bien. Donc on a ngala ça comme nous tout. Kina école après on a pas ça comme nous tout. Mais na kimkoloka subo susu miso mususu. Et on va se donc flou quand dans la ville ka bo na miso. Donc flou quand dans la ville na miso bo donc il na bo ela ko ko maboni na ko mate. Donc flou quand na miso na dans la ville ka. Le voilà monité na ndilaka nzambe ba mate tika penza bana ezati. Amen. On a ko kutana frère no di boye ezala ka kandenga ka de kana mission moko boye na radio Simon Top. Oui oui. OK, ndenga ko faire explication boye. Na landa radio ko na la pa mingi radio Simon Top ko ela ba conseil belé ka. Oui 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 oui. Na to landa radio wana na butu wana na yoki so frère no le loba. Na yoki après ce que le téléphone na ziba le téléphone pe na téléphone. Il est capable des jours après na bengi par note. Wana bana non ko yemba te. Wana fa yemba pena. Wana fa yemba ki année passée. OK. Wana fa yemba pena. OK. OK. Na bengi par note qui na signification te ya ka place beaucoup na place na centre. Ça que je pena kenda tukutana. Buna tukuta te wana pe bien, tu la pe bien, tu suka na ngo pa na expliquer nga te, musique da beaucoup nga te nga pena da déjà na yemba ka. Mais ko da malamu to santa idée tout ça la lisanga lu boye et la mala prendre to évangéliser musala bito yito ko eko suka awati pourtant mo yebi musala donc faut all no évangéliser musala ko musika c'est ça et traverser la frontière ina ba tebele ba koyo ko banze na bisine ko beta boye o ko mana mutu sa bonga na teme à travers nzemba yoki ka yoki kwa temo ko baka oui oui ko mansiye ezong sina nzela amen ka yangwana to mona kite na ane wana tumoto bango ane wana tumona ane wana mo itu bango ka ane to banaki pena ane ane pa note namputa tukutana ki ya peto kutana sifuna fena bisata kuna oui bisat ndenge zaka boye zana bisata ndenge zaka boye nana OK ka bisana biso ndingi bomoneli tozoluka lisungi ndenga ka papa na sikolo batu ka lisungi o biso koza na makasi wana tokoza na makasi wana ya kusala musala mais lisungi zate musango yake ndi boso exact les avales singa bande bazo kabiso ko bana mitemo malamu bakomona te wala bande ba capable ya kumatsa musala oyo ya nzanto sala basunga biso ko ezati na mingi pe ndingi ba pe bien normal pena ba pena ba mis na mo pe normal ba tambla bien mais musala oyo bito sala ba misuba na sala ngote ba mo ba musala pamba OK mais biso to capable ya musala sala bango pe ba capable musala sala yangwana to sengeli sungi ba ndiboso na biso tuna posta msalo yake ndiboso esu wakaka awate ba posta bongo. OK, merci beaucoup. Azwa lokomo c'est pas facile. Donc aujourd'hui on a ba frère baso sa elanzambe na mitema na bango mobimba. Kokotala infirmité o bango bazana ngo bon mais malgré ça azo reconnaître que nazo vivre ezapo na nzambe. Vraiment message nanga na kitisi mungongo pe na changer position au vandela ya papa Basaoula président papa Basaoula ya papa message o ekomela yo na yebi Olanda biso président Vata message oyo ekomela yo Eve Mopeti na Paris la fille de mon père na yebi oza mwana mwasi moko oza libéral yaya tala bilanga olona yango oyo Tété Thérésia la maman de princesse Vanny Berlin ne tombera jamais autre chose ala na Luanda obi makambi to sola kina yo oyebi projet ni no partage kinanga olobi ma chérie naza na posa na investir na bateau surtout ba osela nzambe na investir na babola na investir na ba veuve na borfelin Tété Thérésia bilanga olona yango yo mbuta mashakado na Paris mbuta mashakado tala bilanga malamu ya olona yango yo message o ekomela bino nyonso papa makangila message ekomela bino na Paris Science Rosa message ekomela bino nyonso Junior Fondé Malanda Mukulupa États-Unis grand pays Junior Fondé mutu de moi na yebi des gens mais ça na ko sala sala ba bien fait par maman vérité ma kiese
En tout cas, si vous pensez que ça il a stoppé dans la Bilangarolona, yango yo. Papa JP Pembele, yo boza chantre de l'Éternel, Nakata Wambo, Maison Visor, JP Pembele. Bon, on a 8 ans, il y a belle la bino nyonso, na yebi bino malamu, na yebi bino boza bataba bonnes œuvres. Musala Bilangarolona, yango yo. Sotu Mouton TV, Bingshi, autrement dit, Mounokwa Moïse, Bilanga Yangoyo, message Nanga, et ça passé. Frère Arnaldo, vraiment nous supporter, on a obligé aux hommes de temps et belé. Pour que nous connaissions là, on va les barater, on va les katater, on va les kaka. Frère Arnaldo, est-ce que vous pensez qu'à organiser une journée d'adoration? Journée d'adoration, mon frère Arnaldo Bengisi et moi, Bayembi Moussous, Bayewana, to célébrer Nzambe Longo. Bana Congo, Tina Yelwanda Awa. Na beti da activité moi mingi. Na saksi déjà moi va concert belé même Awa na niveau Angola. Projet de Oyo, les années de projet moi sikana sansa bandeko baza divita video. Eza idée mo ko ko matanga kala mingi année passée là. Parce que monde tout ça pour ça année auto réalisation puisque ceux qui va déposer la biso na auto mettre concert pour année passée na suka awa auto mettre na ba Daniel Sosola. Ah OK. Bien il y a Daniel Sosola. Il vient en aïe. Vous avez na Daniel Sosola, vous avez na ba chance Loao, vous avez na ba presque ba ndeko mo belé, vous avez qui na ba moto organiser pena mo ba concert belé, ba tard musical ko toto ba louange adoration de Mama Lobi. Et ils ont rappelé belé. Ok. Wana pe na makasi na bino mo kaka pesa na pasteur moko ka obate na mona organiser journée d'adoration. Bon, monsieur Zalaba pasteur organisé a bénéficié biso dos à la lokola invité spécial. Monsieur Zalaba pe tout ça les collaboration l'église moko boye. Après de réaliser les activités wana. Ok, aujourd'hui on a la vision moko et Mathieu ya ko sangisa bande côté côté la vision. Est-ce que ba yembi pe ou ba ça la difficulté vision na kasa mboko na biso ça? Il y a des difficultés vision na mboka na biso baza ebelé puisque nazo tambola déjà. Nazo tambola déjà nazo kuta mana ba mo des ebelé. Bato musu baza la problème vision, musu pe baza la problème makolo. Mais toza na posa ba nyonso. Tous à pour ça, tout ça, moi le malunga mais tous à peine quelques déjà bah yembi weza que moi na biso ndeli tous au monde que namboka déjà zombeta maza pour ma vision. Oui. Na mondi ya musique profane de tolobaka. Tous à peine ba de mususu ko tous au monde bona. Ok, ce mutu moko amonani sponsor que mécène moko amonani alingi abima na bino mwa libanda taka na kasi na ya Angola awa na province tamsusu na Wambu na Bengela na Bié ba condition na bino rozani ba condition na biso no mapona ko bima eza un problème té ne na auto loba à part biso misato tozala ba de mususu tozala esenga siko photos ala na ba smartiste sima biso tozala pena na orchestre malgré tout tozala mingi penate ezala ko kozwa kaka bestrima organiser biso bestrima bien ba moyen de transport na biso oyo permettre biso tout ça musala kitoko na ba condition biso peut-être alimentaire oui c'est comme là kolia et bon cacher ça étant biso photo déplacer c'est qu'on appelle faut paquet mon boye koya bon le mincho to sala musala nzambe évangile eza refélé mais évangélisation c'est un bon pour nous kolongwa tiko koma na Wambu ezo singa ba transport na mincho pena toza cacher fixe na onté toza na cacher moko fixe té ndenge tosala na musala na biso ezaka ka kozwa biso en charge sika bolale la ya kolia ba transport na biso na ni mutu ye moko yebike na bengisi bato ye moko yebi ko bosela biso je nange ke ina kata Wambu pa ya pasteur fils Ndondo Peniel Wambu yemta ototambusa biso bena na apôtre Walo Mutsenga tozaki kuna aza mwana ya apôtre Walo Mutsenga Malachi ezui mama Verita zaki wana musala wana tokendaki wana papa fils Ndondo message pour Melayo Évangile Georges Sala mwana ya papa Stéphane Mfafaya Évangile Georges Sala na camp de victoire pasteur Serge na Wambu
pasteur Junior Morisha moi na ya pasteur Hippolyte Ndeka na Morisha Wambo vraiment bino sur pasteur Adam na kati ya Wambo Mobimba kala mingi te maman vérité au ça elo moko na ebete wana ezamboka na ngato ya kala mingi te. OK, maman vérité sa femme de la foi na ebiki na olo baboye déjà ba temps bolanda biso kala te toujours ya wana elanga pe ya mbulu eza na moteza ba saison na biso ya ba activité o eza ko organiser belé na l'église ata bino ko organiser te maman vérité a ko organiser na dernière papa fils no bazali vraiment merci beaucoup comme la maman ya pe ko pe ma penza po toujours la mokaliso na moi chambre ko bien aimé dans le Seigneur voilà le bilo quoi tant tozaka Yesu azali bien aimé dans le Seigneur na moni yo pe na katia ya moni âge na yo ton natali yo na se lembra un jour ba ya nani ba ya koloke kologanga ba âge ngo ya ngo ba ta ya ngo yo ga da voti leja siko eza âge ngo ba tu basanga ba misala ngo siko le nini pousser yo ko na kopo tandis que baninga mpona bazokesa bamakambo na bango ya vote ya deja age yango yango po mboko tomonanga ba age eza ba age ya vote ya deja voti mata siko eloko nini pene mataki yo okota na mosalo nazo se présenter encore kombo eza frère Sagini depuis nazalaki déjà moke na linkelo nalingaka lokwa musique eza te ebanda komatanga banda moke mais banana yamba Yesu naki ba chante ko bayemba ndeti ba frère Patrice ba frère Tongs il y a des bingolde ceux qui ba yemba ça la bien et matanga toujours na lingera toujours na yemba kaka et tant pe na yo bongo la motema na église ACK na yepé ko kota na groupe d'adoration na bâtiment ko la former mais qui na enta na kata ki pona ko kota intercession et lorsque na ina ngola awa na bande pe oyimba sute et on a obtenu papa nom de bandima ko meka koyemba ndi ayepe ko proposer nga weza projet oui ndinga pe na yebo sola na ya parce que non ko kota malgré zona probabilité ya zone ça juste pour nous adorer Nzambe quand depuis les autres batailles tout ce qui respire éternel amen gloire au Seigneur toujours encore la supe mawana na osela Nzambe pe na voix na ngai amen gloire au Seigneur. Ok, merci beaucoup. On a s'appelle comme on a eu Bible le bien gêne, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est pas dans mon ligne na yo lia mais la folie mais là ana pour ta mikua quand on ngambo on na basa so ba yo na Bible no mo de la mo te ti so ça. Qui t'a le sou na c'est un jour. Ah, je vais me surprendre yo. Maman ba kanza réjouis-toi. So ba suka ka wana le côté le plus pété oh Bible vous dit le dans ton c'est que la tola to ka mikua. Tant pour servir Dieu et ça tant autres en bagé. Pasteur Nanga Roger Makuta Tamba, mon père spirituel, père son âme, abanda oloba. Tant vous en bilingue et ça tant ya pour servir Nzam. Tant on ko mobali botibana okoza sou tende ngozaki na kibolenge. Ya, merci beaucoup toke na vers la fin poto chité na ngito chamuka lisusu na loyembo moko ezaka na kati album il y a notre frère Alnardo vraiment bato bozo na biso. Pour supporter, pour consommer, pour adorer son âme. Tolika.
Alléluia, alléluia, alléluia. Balobi to kangama na Yesu mokili oyo ekoleka tozana biso ba pèlerin baleki nzela prévané alobi na biso nous sommes dans le monde mais nous sommes pas de ce monde toza ya mokili ote yango to dépendaka na ba provision ya mokili ote au conjoncture au crise to dépendre na ye alobi. À chaque matin, il renouvelle sa bonté. Vraiment, dans ces pays, il va dire pour lui, ça n'a pas les sons, c'est ça n'a pas langage fort. Pour qu'il ait collé, et ça, révélation. Ou bien, par rapport au monde des eaux, les Kendela, Covid, les Alakateye, Batouakoufi partout, non, 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 c'est que Bissopé Calamité et comme il appelle Bissopé Mokile Koleka. Par rapport à verso to pesa biso baje le bebe bakasa katolia to sepela to buka mukua bato ba ngambo na ba Bible na bino te lobia sko yo moni parmi banzembo na bite na tapeka nzembo papa ne mama veta lobi inspiration nzembo ile na mingi na qualité OK eto zaki na covid mama covid na zo mona ba réalité ndenge zo kendela nabi awa nyos ko sala forza la prida on a utilé banate est-ce que kozonga ndenge ezalaka liboso vraiment ezo kende libela boy vraiment yango sokomoni pena sika nzembo emataki nga inspiration esika pene yaki tinya kokoma wana pe nasali ba arrangement. Merci beaucoup frère Arnaud pour makambo belé ya kolobezali koyoka kande nazoyoka banzembo donc ibela kolobezali mais mikolo silité na kansala mbala oyo koya na koya penza ngamoko na équipe mobimba VM activité oya na centre wana tokuta pe bato baza wana déjà po bato bazola na biso déjà message ekomeli bongo olinga ma félité comment pe kuna omona ba réalité ni les wana ko pesa biso accès to ebesikani to aussi ba kotiela loboko. Vraiment merci beaucoup to comme nous sommes vers la fin na lingi elongilo pena na caméra o pesa message wana ton bato bazo ko message vous ça l'accompagner na puissance à Saint-Esprit ton bato bazo par vraiment thème eninga. Merci na bandeko nyonso bazolanda biso partout na mokili mobimba tozalaki ya elongo nzambe azalaki na biso ya koloba to message ya biso soki eza boye toyaki awa mpona kosenga appui kotalisa bino baprojet na biso ndenge totalisi bino kati na esika oyo to mpe na mokolo ya lelo en tout cas yo oza moto ya motema malamu bible ezoloba na biso moto alonaka na pasi moto alonaka na kolela ere ekomaka na mobuka abukaka na esero Psaume 126. Amen. Talisika kolona nde mama zoloba yango oyo olie tozala mpe na nzela lokola bandeka mpe mosusu tosenga bambongo mais biso na kati elanga ya nzambe toza kosalela ye yaka koapuye biso esika ozali partout nimero na biso yango na biso toza na Lwanda awa nimero na biso kozwa en tout cas toza na posa appui na biso ya bino na niveau ya orchestre na biso toza nango na niveau ya projet na biso toza nango ya centre toza na posa kokoma wana ya écriture braille eza na posa ba machine eza na posa ya ba ordinateur nyonso wana toza na posa ba papier omoni tolobaki boye bandeko baza na problème ya vision te bango bazofuta moi quelque chose mais bandeko oyo baza na problème ya vision bango bazofuta eloko te soko nde bazofuta eloko te wana toza na moto akosunga biso te c'est que loboko na oyo kota yango opermettre biso tosomba papier tosomba machine tosomba ordinateur po te bandeko basalela bandeko mosusu mpe baza badifficulté tokozala mpe na lisomi na yo toza na moyen de transport na biso wana oyo permettra ekende kozongisaka bango ntina bandako po ezalaki mpena message clé na biso yango wana. Ok, merci beaucoup. Numéro ezalama affiché mais loba penza numéro yango biso moko sa intermédiaire numéro na biso ezali plus 244 925 73 61 75 plus 244 925 73 61 75. Ils appellent WhatsApp, il y a numéro nanga ya mwana ya WhatsApp
okoki kozwanga na WhatsApp na numéro wana pe kaka. Ok, otoshite napesi bambote na nga bandeko nyonso bolandi biso vraiment natangika bakombo ya bato oyo nayebi ke tozoprécisa apui na bino eza mpe na bandeko ebele oyo baza na motema malamu ya kosunga lokola bandeko lokola bafrère Arnaldo nayebi peut-être kombo te mais okoza occasion ya kolanda émission na biso boza partout boza na Amérique Kofi Matuka Mankoi Kaza MM Production nayebi te yo boza na kati ya state bino nyonso boza partout dans le monde Zambe ya lola asimba bino motema Zambe ya lola asimba bino motema ndenge le frère Arnaud alobi Bible lobi c'est lui qui sème avec larmes moissonnera avec les chants d'allégresse donc ozo nana kolela metango ozo buka na loyembo ya esengo bombisa Nzambe ekosala malamu na pesi mbote na sima caméra John aza na image impeccable John na sima caméra Michael Mayola mon fils Michael Mayola mwana mama na ye mwana mama vérité makie c'est John osala zuwa lokola John be mwana mama na ye mama vérité makie c'est vraiment bambote belé na bino nyonso maze na kuitu pichu bafaya kuitu mobimba okomesana koyamba mama vérité na ke ya makasi bambote ebele apôtre Josué na église ya Kana apôtre Josué na yebi ke tonsala dimanche moko na équipe mon frère Arnaldo Toyakuna apôtre Josué mbote ebele papa na de tous les temps na pesi mbote na ngai na mon papa apôtre Hippolyte Ndeka na église ya Morija tokoleka partout pour ceux qui na kotima comme ça dans le temps partout vraiment Nzambe alola apambola bino nyonso ba papa na ngai nyonso ndeko kokolo bangi na nani wana ala emankololo bambote ebele emankololo bambote ebele bino nyonso oza partout dans le monde na bosani bino tena mema bino na motema ma vérité comme yango alui ateka le tobulu na odete donc so ba PC micro ba poser les caméras à monta loba kane kaka papa JP Pembele na kati ya Lubango Dadi Bitodi mwana mama na ngai mwana mama bangote bele na bosa ete na kati ya wangu kaka Brice Nkosi ya Christopher Nkosi mama vérité ma c'est 4 fois maman mote na bana na ngai tout donc Christopher a mérité pour akangani na Nkosi Brice Nkosi vraiment mote ko za bana ko na bona za égoïste oka yemu ko za mtapiana bino misat boza libre ya ko dédier même 2-3 personnes avant avant bande kosuba pesa bambote biso tozo pesa mbote na pesi mbote na libota na mobimba famille kanga mobimba oyo bakolanda message oyo na pesi mbote na ba pasteur Gino na pesi mbote na pasteur Foster na pesi mbote na prophète Miezi docteur Deka prophète Fortunato na pesi mbote pena na basé belé bakombo soto bito tanga wa liste za mulai vraiment to pesi pena mbote na bandeko to merci ok côté le mo pena ngai na da ko pesa mbote pa ba mama ngai bandeko nyonso ba ko landa biso o ba mona mission oyo na pesi mbote nyonso tout après na pesi mbote pa ndeko ngai Simon bande on a masusu ala na fixer yanita na tini mbote nyonso na bande merci nana pesi mbote na papa nanga ya moyile papa Foster babi bazo kamba asika ko na Angola na pesi libuta ngamba bote na pesi mama nanga de na pesi bande nyonso bote so zamba pambola bina ok na bosana ki Teddy Motor na Katero Teddy Motor ya Emakololo papa yokoza chantre de l'Éternel amote ebele bobo sanate boko pesa Nzambe raison Nzambe za biso nyonso alliance ezali likambo alliance Nzambe za biso nyonso ok vraiment papa Arnaud lui a disponible le programme nyonso donc partout oui ma vérité akenda yaza wana obengi akeya bandeko nyonso boyebaki biso na Zambie bakote ebele boyebaki biso na mushiku bakote ebele na lwa ou na loena bakote ebele na nyonso